ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolo makude. Ok pale jambo komale. Ah, papa papi, nalinga na peso wa image. Voilà, maman Chantal na sima, na robe en rouge. Pe otike na aéroport azokende, to photo zoeka na sima potala kaka. Ah. Azo sala po azwa babenga ngoni. Le papier wana muke bakangala ba valise. Kombo kimie. Ah, ye wana ozomone na jeep na rouge. Na zui na Mukongo. Toza na aéroport na terminal 1. Voilà, aïe reçoit vol aux États-Unis, Nzamba Sali, a touché bateau, a fait sa cotisation, ma famille, ma connaissance en France, peut bateau à habiter, Nzamba Pambo la Binonioso. Donc tous en aéroport à Charles de Gaulle. A reçoit vol à 11h05. Ah, tout ça à 7h, tout mène pour 6h. Et en gros, on a quoi, voilà. Nazopesa bino ye mais botaleka na ndenga sima. Nde yango wana vraiment merci à tout le monde. Nzambe la biso amona bino vraiment nzamba pambola bino. Ba mama batu nyonso tozwa mayele tokoya na ku o tende kwa zwi. Nzamba sali ngolu. Azozonga na ye na mboka na ye moral eza kitoko encourager ye. Akozongela ne musala na ye makamini nyonso kofungwa akozonga na vie na ye. Donc ce qui est passé quoi. Donc voilà, nzamba osala mine la bandi vie nouvelle. Kat na Yesu Christ makamini nyonso ko ouvert au nom de Jésus-Christ. Bon voilà. Maman biso ye wana na sima, maman Chantal. Azala jeep na rouge. Voilà, je peux simnoka et Mukongo, botale kota sima, mais bon, on a bien. Dans la vacances, naé, à l'obia ou les cabénitions, tu vois, à Romone c'est lundi. Bon, on a comment Dieu l'a béni. Plus tard, quoi, tous en a condiment. Voilà, c'est ça. Ah, papa papi, nalinga na peso wa image. Voilà, maman Chantal na sima, na robe en rouge. Pe otike na aéroport azokende, to photo zoeka na sima potala kaka. Ah. Azo sala po azwa babenga ngoni. Le papier wana muke bakangala ba valise. Kombo kimie. Ah, ye wana ozomone na jeep na rouge. Na zui na Mukongo. Toza na aéroport na terminal 1. Voilà, aïe reçoit vol aux États-Unis, Nzamba Sali, a touché bateau, a fait sa cotisation, ma famille, ma connaissance en France, peut bateau à habiter, Nzamba Pambo la Binonioso. Donc tous en aéroport à Charles de Gaulle. A reçoit vol à 11h05. Ah, tout ça à 7h, tout mène pour 6h. Et en gros, on a quoi, voilà. Nazopesa bino ye mais botaleka na ndenga sima. Nde yango wana vraiment merci à tout le monde. Nzambe la biso amona bino vraiment nzamba pambola bino. Ba mama batu nyonso tozwa mayele tokoya na ku o tende kwa zwi. Nzamba sali ngolu. Azozonga na ye na mboka na ye moral eza kitoko encourager ye. Akozongela ne musala na ye makamini nyonso kofungwa akozonga na vie na ye. Donc ce qui est passé quoi. Donc voilà, nzamba osala mine la bandi vie nouvelle. Kat na Yesu Christ makamini nyonso ko ouvert au nom de Jésus-Christ. Bon voilà. Maman la biso ye wana na sima, maman Chantal. Azala jeep na rouge. Voilà, je peux simnoka et Mukongo, botale kota sima, mais bon, on a bien. Dans la vacances, naé, à l'obia ou les cabénitions, tu vois, à Romone c'est lundi. Bon, on a comment Dieu l'a béni. Plus tard, quoi, tous en a condiment. Voilà, c'est ça.
papa papi nalinga na peso ba image wana mama Chantal na sima na robe ya rouge pe otike na aéroport azokende to photo zoyeka na sima po tala kaka azosala po azwa babenga ngoni le papier wana muke bakangala ba valise kombo kimie ye wana ozomone na jipe na rouge na zwi na Mukongo toza na aéroport na terminal 1 voilà aye kozwa vol na yazonga États-Unis nzamba sali a touché bato bapesi ba cotisation ba famille ba connaissance na France pe bato ayebite nzamba pambola bino nyonso donc toza na aéroport à Charles de Gaulle azozwa vol na ye na 11h05 toza déjà 7h to menda ku 6h et yango wana quoi voilà nazopesa bino ye mais botaleka na ndenga sima nde yango wana vraiment merci à tout le monde nzambe na biso amona bino vraiment nzamba pambola bino bamama bato nyonso tozwa mayele tokoya na ku oyo te ndeko azwi nzambe asali ye ngolu azozonga na ye na mboka na ye moral eza kitoko encourage ye akozongela ne musala na ye makambo nyonso ekofungwama akozonga ne na vie na ye donc ce qui est passé quoi donc voilà nzambe akosala ya minene abandi vie nouvelle kati na Yesu Kristu makambo nyonso ekota ouvert au nom de Jésus Christ. Bon voilà mama na biso ye wana na nsima mama Chantal aza na jipe na rouge voilà topesi bino kaka ye Mukongo botali kota nsima mais bokomona ye bien ntango akoyaka vacances na ye alobi akoleka baémission toko akomonisa elongi bomona koma Dieu la béni plus tard quoi toza na kondima voilà c'est ça. Voilà bandeko nanga toye na lo ya sika tozali koteka ba parcelle précisément na Congo Kinshasa na pembeni ya aéroport Nabiso musika te 20 minutes déjà ozali na lopango na yo bandeko nanga avec facilité ezali entre Kibomango na mausolée ya Tshisekedi bandeko nanga yi terrain wana ezali kaka 4 minutes ya pamba na voiture oza déjà na boulevard na biso o ezoko memayo ezoko zongisa yo na aéroport ti okene kobima na centre ville ya Kinshasa courant ezali mai ezali et puis kobosana te soki osombi yango oza na facilité basunga yo pona cadastre basunga yo pona livret parcellaire alors bandeko nanga ba contact yango wana n'hésitez pas en cas de doute au contacter Ngai Moko la danoise na 0044 74 59 62 52 19 52 17 okozwa ngai facilement na zongeli lisusu na 0044 59 62 52 17 ou bien au contacter directement Bata Kinshasa na ba coordonnées o ezali koleka sur place bandeko nanga n'hésitez pas okozwa vraiment terrain ya bien esika ya bien ezali plat nyonso ezali déjà enregistré na cadastre okozala na facilité prix pe ezali raisonnable bandeko nanga quelle facilité ya kozwa terrain ya kokoma propriétaire na moins cher kaka boye ndeko mwasi ndeko mobali n'hésitez pas kotika ba parents na ba locataire te kotika famille na ba locataire te yaka na lombango ozwila bango esika ya malamu ozwila bango place ya malamu yo moko pe pourquoi pas soko zongi na Congo place na yo moko ndaku na yo moko okoyi kotonga étage okoyi kotonga ba hôtel okoyi kotonga nyonso ezali permis bandeko nanga n'hésitez pas tala terrain yango yo beauté ya terrain yango yo en tout cas n'hésitez pas boya na lombango pona ezali susu ebelete ba sombi yango na ndenga mukete alors bandeko nanga na zobenga bino boya na lombango prix yango ezali discutable donc oko discuter
et puis okozwa eloko moko ondima kite. Merci na bino nyonso tu tokutani na telefone.